Bonjour, bonjour, bonsoir, Bandeko. Ici, quand nous besoin dans le monde, vraiment, normalement, aujourd'hui, je ne suis pas censée de faire des vidéos parce que c'est mon anniversaire aujourd'hui, le 10 janvier. Je suis née le 10 janvier, un certain lundi, 10 janvier à 1h du matin, 1973. Alors, normalement, aujourd'hui, je ne suis pas censée de faire une vidéo. Mais si je l'ai fait, c'est parce que c'est à connaissance des choses. Voilà, il y a la situation que nous avons aujourd'hui de notre sœur, de notre petite, de notre enfant, Peniel Kalambay. Peniel Kalambay, je dois continuer de l'appeler comme ça parce que c'est le nom, on l'a connu à ce nom-là, pour que les gens puissent savoir à qui je parle, sur qui je parle. C'est pourquoi je répète toujours ce nom de Kalambay à la deuxième position de notre sœur Peniel. Peniel Kalambay a fait une vidéo là où Azo racontait biso histoire naïe, sa vie, la vie qu'elle a vécue, la vie qu'elle a vécue chez notre frère chrétien Michael Kalambay. C'était hier, non? Bon, aujourd'hui, c'est mon anniversaire. C'est pourquoi vos moni, nazana fleurs, tout. J'ai même des cadeaux et n'a pas l'écoute voilà. Tumge boostak. Tumge boostak fil kluk. Tumge boostak fil kluk. Tumge boostak fil kluk. Tumge boostak liba rosette. Tumge boostak fil kluk. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire. Dans la boutique, il pas la maison, la carte, ma carte à anniversaire. Donc mon anniversaire c'est aujourd'hui. Mon anniversaire c'est aujourd'hui. On a dit que je vois cadeau et belé enveloppe. Pour na bao ya famille, mon bel nanga famille munene awa en Allemagne. Donc j'ai eu vraiment des cadeaux. Zum Geburtstag viel Glück, zum Geburtstag viel Glück, zum Geburtstag lieber Rosa, zum Geburtstag viel Glück. Voilà. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, Rosette, joyeux anniversaire. Kuzali wanjema, Swahili, je peux pas oublier, hein. Kuzali wanjema, kuzali wanjema, kuzali wanjema, Rosa, kuzali wanjema. Voilà. Voilà, c'est mon anniversaire aujourd'hui, mais je me permets quand même de faire cette vidéo juste pour essayer un peu de mettre les points concernant cette histoire de notre petite, notre enfant, notre fille, notre sœur Peniel Kalambay. Vraiment, bande konanga lobi tolanda ki biso sur la vidéo. Tolanda ki d'abord nakati ya Instagram comment aposta ki ba photo. Ya ko betama, ndenge bade ko betama ti poso ezo bima na ko betama et pas mobile. Ezate ke o ba terroriste te. Ezate ke o ba rebelle te. Nakati ya ndako na ye ya libala. Comment la fille là a été torturée, tapée, tabassée par son propre mari, le père de ses enfants. Tout le monde qui a mon Instagram, ça pas traîné avec ça là. Live, vidéo live, et ça là qui plus de 3 heures, hein, je crois. J'ai suivi ça à la loupe parce que j'étais vraiment étonnée. Et ça là qui ngate, comme on a ma vidéo, comme on a d'abord ma photo, na Instagram, parce qu'on est amis sur Instagram. Et après, na kolanda bango, na vidéo au basalaki. Voilà, j'étais vraiment choquée na kosabino bandeko. C'était à la veille de mon anniversaire. Mais Nathalie vidéo, on a dit 2h du matin. Parce qu'aujourd'hui, je n'ai pas travaillé, c'est mon anniversaire. Hein. Nathalie vidéo, on a dit 2h du matin. Bandeko nanga, nazui pongite. Je me mettais à la place de la fille. La bandeko miti à la place nae. Mutumoko boy akoli na poto. Biso kututoye, anga na ya na poto naza déjà na 26 ans. Hein. Na ya na poto na 6 université na kina. Na ya na poto naza na 26 ans. Na ya na regroupement familial pour rejoindre un mari. Voilà, on a Luka qui passe visa, on a Luka qui n'était pour rejoindre mon mari, Naya Napoto, à 26 après avoir fini mon université à l'IEC, Gombe. Naya ko rejoindre mon mari, donc Naya a 26 ans, mais les lots, les nazons en tout cas, les nazons en
na mona on dirait ba comportement na kutu no kokango li susute no kokakuto ta mobali ya Afrique li susute. Mais de voir une petite fille qui a grandi ici en Europe, ne connaît rien d'autre que ba comportement ya poto, ba culture ya poto, que ba tubazalaka. Donc place liberté nange c'est limité ya yo bandi wana, place ya yo c'est limité yange bandi wana. Donc mutu na mutu azo respecter mutu nyoso, mutu mususu. Akende ko vivre traumatisme wana en Afrique. Et c'est ce qui a fait que je ne dormais pas. Je n'arrivais même pas à dormir. Je me posais tant de questions. Mais ce qui n'a qu'en Afrique, j'ai fait maintenant 19 ans dans ce pays. Mais ce qui n'a qu'en Afrique, elle est franchement. Hein? Elle est j'ai fait 19 ans dans ce pays, mais ceux qui n'ont qu'en Afrique, na banga kana omito. Non, on dirait ba comportement na bango et comment dengue mo boye que tout qui vraiment tout qui attaque yo kanate, tout qui ko fand ensemble et donc façon na bango de voir les choses, façon na bango de réfléchir tout. Mais maintenant je me posais cette question, je me demandais maintenant la petite elle a grandi ici. Donc elle n'a rien de l'Afrique si on regarde bien. Akende ko kutana na papa moko boye. Papa na azako torturé abimisi na sentir azo beta eti poso ezo bimana nzoto. Poso. Do ba photo na otomoni ba poso penza poso ezo bimana nzoto ya mutu. Non, je n'ai pas fermé l'œil. Na bande komi poser ba question na bande ko banga makasi. Bande ko nanga. Na eko sala vidéo par rapport pour la sala ki vidéo moko au show lobby parce que c'était vraiment de trop. Je me demandais my God comment ça peut arriver na 21e siècle. Et puis avec YouTube, Facebook, tout communication comme minute par minute, tu connais que tu en Afrique, connecté, informé de comment le monde vit quoi, comment les gens vivent. Informé, mais on voit que tous internet maintenant, tout le monde sait comment le monde est allé évoluer. Mais comment dans le 21e siècle, un homme et surtout un homme de Dieu, un homme qui est censé craindre Dieu, un homme qui prêche la parole de Dieu, que ce soit par ses chansons, que ce soit par des prédications. Amiti akanacher azoteya, lilo bananzambe. Comment il peut arriver? Quelle colère! Oh, yetinda ke akomati na niveau wana yakobeta moi siti poso et bimi makile bandi kobima. Moi na tia vidéo wana awa ezate vidéo pardon ba photo wana pourquoi parce que YouTube akoki ko bloquer. Ok, ko bloquer vidéo. Ango moni na tia ngote. Mais, en tout cas, l'obile na sala qui, j'étais vraiment sous l'émotion. Na sala qui vidéo, moko na tia ki na ba photo ango. Comment on peut arriver à ce niveau-là de tabasser sa femme jusqu'à ce que, au bimisi, au frappé était, au bêtier giflé jusqu'à ce que au longoli na ceinture na yo, au bandi ko beta ye ceinture, ti poso ezo bima, mais ozo beta kaka. Et ça colère yandenge nini. C'est la question que moi je me suis posée plusieurs fois cette nuit. Que comment tokyo koma na niveau wana. Na eko répondre maman moko asala ki vidéo. Na soki bokese ni ezali TV hein bolimbisanga. Na otanga opo na mone maman moko asali vidéo. Maman vidéo no eza mabete. Mais j'ai l'impression que otalaki interview wana ya Peniel na debiti na sukati. Parce que ce que otala kiango debiti suka, olinga ko sa la vidéo otalite. Que Peniel ayebaki ke na libala ba bonta na ba mauvais ezalaka, que po na kende komona ba bokilote. Ayaki na libala po na ba bonta na ba mauvais te. Ba kenda na libala ba esperaka ba bonta. Ce qui peut ya mauvais komi oko supporter ango mais ya mauvais ango ya komema yo na liwati ya kome moi parfois je me demande pourquoi communauté nanga toko mati na ba niveau wana ya komema mutu na liwati. Elle a bien expliqué la fille. J'ai vraiment eu pitié à la fille que jusqu'à présent même nazo yo kele passe na mawa. C'est ce qui me pousse d'abord d'ailleurs de faire des vidéos. Aloba qui bien Mike, il est le seul. Pour votre question, parce que question moko yo posé que lobby pourquoi
akontaktaki ba famille te. Famille à mobile télé bazo betaka e bongolia au salango na YouTube. Maman, le monde évolue. Toko tika la kaka na ba antiquité te bat no se bazo rezo ba bango na ba YouTube. Donc akoya na ngoka YouTube c'est une petite fille. Oyo ya ba génération ya lelo oyo makambo na bango nyonso c'est sur internet. Voilà. La fille elle a dit ceci. Maman, oya bokeseni oyo kaki makambo Peniel alobaki te. Peniel alobaki boy. Mike, il est le seul ou la seule personne dans sa famille oyo a tombola mutu. Donc, ata ce que copé sa rapport, bako gangele penzate. Biso soto ebi ndenge tambolaka. Biso soto za ba mitu ba famille na biso ebi ndenge tambolaka. Bako pe sa yo conseil mais avec modération. Bako jouer l'opésa décision parce que c'est toi qui nourris la famille. Et surtout que sa maman jusqu'à présent elle est encore locataire. Donc fin du mois azo de lambongo na maboko ya Peniel, pardon na maboko ya Michael Kalamba. Donc akopé sa yo conseil mais avec modération. Comme une maman mais akoki ko gangeleti. Bako jouer ba décision penzate. Et c'est là où il y a les problèmes. Donc la fille abandé kopé sa ba rapport pour votre information madame, abandé kopé sa ba rapport mais personne abandé koko mana niveau ya ko faire stopper mobali na ba torture wana. Parce que il était le seul, il est la seule personne dans sa famille qui a tombola ki mutu, qui a un peu de moyens. Pour votre information madame ya Bokeseni Ezali TV. Olobi les sous est-ce que bazana ba parente. Moi, j'ai suivi la fille, la Peniel, de début jusqu'à la fin. J'avais même... Nazwa qui va papier mouchoir, j'ai pleuré. Je pleurais à sa place. Elle rigolait. Je sais que c'est une thérapie, c'est une façon de se refouler. Mais moi, je pleurais à sa place. Parce que je me mettais à la place de la petite. Alobi, cousine naye. Mobali naye wana Michael Kalambai. A viola cousine naye. Nandaku. Ya ba parrain na marraine na Dallas de ba viola cuisine na ye mobali na ye alala na cuisine na ye na kati ya ndako ya ba parrain siko ba parrain ndenge na baza bango nyoso baza bango moko kutu déjà desi na mutu ango okeno pesa bango barapo okeno pesa bango barapo bo sani bazo yokele kutu na mawa parrain na mto atinde kutu mobali na senge pardon na mibala bando na bango na Lubumbashi na ba wapi na ba Angola na ba wapi mobali a senge pardon abakisi pe ya cousine o alala ki na kati ya ndako ba do na kati ya ndako ba parrain na bango wana oyo ozoloba ba kendo senga conseil na kati ya ndako ya parrain na bango mobali na ye ala mobali na ye Mike Kalamba alala na cousine na ye o ba kolinda kumoko. Pour votre information madame. To salaka ba video comme to zalaka batu, to ba pe ko compatir na baninga, to salaka mingi sentimate. Donc Michael Kalambai alala ki na cousine ya Peniel Kalambai na kati ya ndako ya ba parrain. Ya parrain na bango na marraine na bango. Donc batu wana ba yeba ki déjà que c'est un homme qui ne peut pas changer. Le bayeba qui déjà situation na Michael Kalambai. Ata so ki Peniel la kende opé sa rap, apé si rapport. Bako changer yete. Parce qu'il est comme ça. Et ça te ki apé ça qui rapporte. Oza la poe mususu madame ya Bokeseni. Oza li penza life na yo ha. Oza la poe musolobi makambo wana ba treta kango akuku. Madame, mobile na bandola na ba cousine depuis 2015. Alobati. Mobile na azongeli mwana ya papa pauvre nabiso papa Olangi que son âme se repose en paix avec maman Olangi nabiso na mwana na ye wana bazongani soki enisi bazongani mwasi azana ndako pi mwasi ya yebaki basi portaka isundeni azongani na mwasi mususu ki ya wapi ozanga na États-Unis soki wapi makambo nyonso wana la fille elle était au courant. Ayeba ke mobile na ye azali mutu ya makambo wana ya kolala na ba makambo. Mais elle supportait parce que avant kende libala wana papa na yebisa ki décision ozu ya kobala mutu oyo une personne publique et surtout une personne publique africaine et particulièrement congolais. Donc yo moko ndengo ndimi yango mais mami kumba na yo koyana ba rapporter. Alors, elle supportait parce que elle avait accepté dès les premiers jours.
Maintenant, madame, babandi ko beta à part nano infidélité o bino botuvaka normal na okoma na point wana o bino botuvaka normal besoin encourager mibali na bino botuver ngo normal ke muto sala infidélité na mona ki batu ya kazarema ba mama mikolo bokoza ba koko ya peniel ba fandaka penza ba sali penza tiche na bito ba en français ba se penza table ronde oyo ba européen ba salela Congo na Berlin na 1885 ba betango penza po ba kabola Afrique table ronde wana po ba kabola penza Congo table ronde wana ba salela mwasi wana ba mama wana ya kazarema bazolo ba infidélité za nango problème te il faut savoir cacher ton mari il quand tu as accepté pour les meilleurs et pour les pires obike toloba kaka obike congolais toloba ka pona olobe wana komeli nano yote ozolo bango pona batu misusu po makabono bolobaka wana mukoloko kuta na sida moko na bino okuta mobala yeli malade ndebo utiko loba biloko wana qui vous dit que l'infidélité ezali permis. Et ce sont des femmes qui encouragent les trucs comme ça, que leur mari, infidélité, la bango, ils allaient permis. Il faut accepter dans les meilleurs et les pires. Mais moukola ouye lo malade. To o leki na likambo moi si a matou so moi la leki na okei. Oyebi le cœur de l'homme. Oyebi ba cœur ya bana basinyo so wana te. Mobile azo promettre bango ba mariage. Et yo za wana. Na culture na biso africaine on toke do lukelo ba kisi ba bomi o pamba pour no lobake il faut mazala na pour les meilleurs et pour les pires na zongeli mama na ngai mama ya bokeseni mama olobi bana na bino makambo wana yazo sala ifala sala ngo na kuku abombaki mobali wana depuis de baba na 2013 na 2015 abande déjà ko mono ya ye infidélité a divorcati alobaki ngo na video c'est que Olanda qui était mama nanga Olanda qui penalty a divorcati parce que bino boyebi ke infidélité ba fan de la rango na ndako ayokala bino a divorcati mais mama est-ce que omona ki ba frappe wana omoni ba pota wana mwana wana mema na mukongo mobali nino ko beta mwasi ne bongo et surtout amataka na chair et puis ce qui moi je n'arrive pas à comprendre, et ce sont des femmes qui font ça, vous êtes là en train d'encourager les hommes qui font des bêtises. Bêtises, bah benga on a combo nango bêtises. Comment vous autres pas la bêtise ma fouta? Pourquoi? Frère Nabiso Azan a besoin de délivrance. Frère Mike Kalamba, si réellement c'est vrai, c'est que Peniel Kalamba Yazoloba, Mike a besoin d'une délivrance. Il doit être délivré ce monsieur. Azana milimo mabe, c'est pas normal. Et puis Aza yé mon côté basé belé, donc il faut délivrance. Moutoua balara moi sinaye po tie à l'aise, po boza à l'aise, po oza la fidèle. C'est comme ko linga, za normal ti. Et sou ka pena ko linga te ozu pe lisusu ba mbato bandi ko mbata kutute, ozu sentir bandi ko beta ye. Même na libi na ndimite ke babando beta bana basi bongo. Po na mona ba video ka bana mibali. Et puis moi, c'est la maman de tes enfants. Aux yeux pensati rose. Ko gifle te aux yeux pensa na sentir na yo lata kawana na pantalon avo matana cher. Pote ya bato. O bandi ko beta mo moi si na yo. Non. Toko ki ko encourager loko wana te bande konanga. Toko ki ko encourager yango te. Abimi pona, alobi yango alongwe pona, ba frappe. Azan a déjà mis à 5 mois bazo beta ye. Ko beta te a gifle te madame. Et puis bozoloba, il fallait oyebaki, ozana no matirite bande konanga botika biloko wana. Bozo bomisa bana basi ebele pona koloba, ah bakoya koloba nazana no matirite na kangaka mutema, mama ba kangaka mutema na mabete, okukufa. Nini yango bo na ebite importance nini yango bo pesa kana mabala ke ti muto andima a se sacrifier akufa bo komi ba Jésus. Donc comme se sacrifier beaucoup fa pona libala. Toyebi sacrifice salame ka ezala ki moko Jésus a kufe la biso. Mais bino sko bokomo lingana bana na bino ba se sacrifier ti ba kufa na au nom du mariage. Ça c'est quel peuple? Hein? Likambo oya Peniel bande ko na ko sabino te pesinga susi kanda na mawa moko nazo e bandenga expliquer angoti. Je me mets à la peau de cette petite là. O akola na poto ayebi ne ba violence wana te.
Mais elle se retrouve dans une maison, je ne sais pas, je ne peux même pas appeler ça une maison. Elle se retrouve, je ne sais pas, dans une prison, là où on la frappe. Et puis on la frappe, on la gifle pas, on la frappe na sentir. Non, bande konangaye. Botika kopesa mabe kombo mususu, botika pakola kombo mabe mafuta. Bino bozo na carrière mec, on avait réagi comme ça au début. Ngale na mona ki ba publication à moi na Instagram parce qu'on est amis à Instagram. Là na mona ki ba publication na Instagram et à liboso ana. Oh, vemena zala bien que na koufela ma bien matériel tout. Tout le monde avait fait. Moi-même, j'avais fait des vidéos. Hier, j'ai demandé même pardon si son live là. Oh, ça là qui lobby. Na sengia que moi na pardon. Parce que biso tout au sala ba vidéo. To sala ba vidéo pour na ko défendre frère. Ezaki ko défendre frère te. Moi, j'avais fait des vidéos juste pour na koloba. Peniel, il fallait pas que le bango à haute voix si seulement l'adultère. Parce que to yebi la majorité de ceux qui ont adultère et amibali ya ba africain, bala mundele c'est tout. Parce que mundele ceux qui a lingi moi si mususu ya koyebi sa ezayo le susu na lingi moi si mususu. Même à minuit il va te réveiller pour te dire ça. Azu moi si mususu. Mais ceux qui oso supporter, oyebi ki oko supporter. Pourquoi et surtout que azali musali na nzambe donc banze bonaye était akabato. Même moi même j'avais fait des vidéos sur ça. Na sala ba vidéo pour na eloko wana. Peniel osali mabe zanango mabe ke azo tromper yo mais ko exposer ango boete parce que azamutu asa elanzambe taba ame combien koko ya na eloko wana. Mais j'avais fait commentaire na babiloko ne wana akomela nga lobi madame parce que boyebite ce qui s'est passé. Si je vous relate ce qui est réellement passé, buno so boko kamo. Et c'est ce qu'elle vient maintenant de nous relater c'est hier. Donc, okotokoki ko accepter yango te ke mutu moko boye azo beta ka moi siti na niveau ya kolongola e poso na ko beta. Non, gifle peut-être. Parce que ça va mususu baeba ko maîtriser kanda na bango te gifle mais ko beta bongo te. C'était pour la tuer. Et puis Aza enceinte, elle était enceinte de 5 mois. Comme la fille a dit, a ebisi ekutu, na ko bomayo na mwana na yo azana kati ya libomo. Non. Tokoki ko encourager loko wana te. Tokoki ko encourager. Biso tout sala ba video ngana beta kutu ba vidéo na sala ba vidéo ya koloba ke Peniel. Tu as raison mais tu as exagéré ma belle parce que tu as mis ça sur YouTube pour batou. Tu as mis ça sur internet et pour batou belé ba bongo la mitema par rapport à banzemba frère Mike. Biso se tolobango. Parce que to bando yeba mozindo penza ali kambote. Bon, infidélité. Ce que oyebi ke ba africain ba zabango infidèle. Cherche un autre mari. Luka mombali aux approme infidélité te. Voilà. Alors, tokani saki ke suki ezakaka owana. Mais maintenant là, la fille vient de nous donner sa vraie histoire. Tout ce qu'elle a vécu dans cette maison-là de Mike Kalambay. Avec des preuves, elle nous expose ça, elle nous donne ça comme ça, avec des preuves. Il y a pas frappe, même en Libye, moi je ne pense pas qu'on frappait les gens comme ça. Et puis, une dame là se réveille le matin, parce que ceux qui ont une dame se réveille le matin, batnos bazala qui choqué na vidéo wana une dame là se réveille le matin na bokesene ce qui bokesene Zali TV azoloba non il ne fallait pas au même temps bato ezaka ko bundisa kondima nini yango frère wana zanango moi vraiment j'ai fait cette vidéo juste pour na loba vraiment la vérité parce que mes amis j'étais vraiment choqué na vidéo wana j'étais choqué na ba réalité oyo. Notre petite Aïe Bimisa. J'étais choqué, mes amis. J'étais choqué, bande konanga. Comment ba oko beta mutunenga na que ça soit gravité à problème yango ezande nini ko beta mwana moninga tina niveau wana non. On doit dire non. Et donc comme ça et nous les femmes nous encourageons ça. C'est quoi ça comme histoire? Pourquoi vous encouragez les choses qu'on ne peut pas encourager? Abeta moi si tina niveau wana pona nini mais akoke pe kokufa
Bato mususu bato ba tension ko kiko kufa bo beti bongo akufiti. Et surtout qu'elle était enceinte de 5 mois. Donc, essayez de quoi encourager te. J'ai l'impression que Olanda qui vidéo wanate. Olanda qui vidéo wanate. Que Dieu te pardonne. Olanda qui vidéo ya mwana wanate. Olanda qui a mon asukate. Pas beaucoup de gens balandi en goti na sukate parce que zala qui long. Mais toko ki kolobate que frère Nabiso Mike Kalamba azana droit au beta mutu. Pourquoi? Parce que mutu ana loba qui pour les meilleurs, pour les pires. Non. 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 Oh, ayebaki, tout ça, tout de Balouba. Balouba, c'est quoi? Balouba, baba, la kabasi, basi, belé. C'est quoi ça comme histoire? C'est quoi ça comme histoire? Bopé, ça kabiso, mi bali, balinga, kabasi, belé. Et ça, on a problème. Et ça, on a problème parce que yoko koyelo ba malade. Yoko koyelo ba malade. Yoko koyelo ba conflit na batou. Parce que toutes ces rivales là, ba komi ba ennemi na yo, inconsciemment. Sans que yo yeba, ba komi ba ennemi na yo, moebi kanenge ba africain baza, souci na mutu moko tala ba, oh likango na ngeza la ka mobile nanga. Akomo linga lobi akota pe na kati ya ndako. Là c'est ya okende ko simba makambo okendo sala yo yeba to ko okufa pamba. Pibo loba que c'est normal. Et ça normal te mes amis. Ce n'est pas normal mes mamans, mes sœurs. Et ça normal te que mi bal na biso balinga kabasi ebele. Il faut tout le mélango. On doit se mobiliser pour soi, pour ça comme un seul homme. Et ça normalité. Et surtout frapper une femme. Il est très très faible. Moi, c'est être faible. C'est pourquoi je défends la basina banana poto. Pourquoi? Parce que moi, si azala makasi amo. Yo kensi moi na mobali. Yo ba bazala ba homosexuel ba bimaka. Yo moninga no mobali azala boza ba homo ko beta e bongo. Asale ndenge Mike la duchesse ya salaka na ba théâtre. Ako balukele pe mobali. Ako balukele pe bako bunda. O sala ngo moninga mobilité. Il faut que moi si ba beta ka ebongo te. Et c'est le quoi encourager te bandeko. Toko ki ko encourager loko wana te ezamabe. Et Mike Kalamba il doit être puni pour ça. C'est tout. Et c'est le quoi encourager te ke oyeba kite. Et puis ndenge nini obimisango na media abimisango kasi wapi soki na media te bolingi abimisango wapi. Amemango wapi na bandako na bino ke no yebi bet la bino masolo na bandako moko. Elle fut la femme d'une star. Azalaki, moi c'est a star, ba yebanaki, makamba basar elle kaka po makambo na bango nyoso. Banze mona bango wana oya zolo ba 3000 ekota kabani. Pourquoi? Parce que biso to cliquer. Alors biso ba to cliquer po bambongo na bango ekota wana ya ba YouTube. Po bambongo wana ekota to cliquer. Alors ye bazana premier. Faut bazong ça peut totalat. Il faut peut total makambo bango ezo le kandenge nini. Po ya kokotisa mbongo ya koklike ba video na bango ya ba nzembo na bango ya nzembo na to klikaka. Bongo ya ba problem baki dolo bango na kuku pona nini. Baza na makambo na bango ebomba makate ba mandeko na ngai. Mutu soki aza déjà vedette ayebani. Makambo na ko bomba matin et ko bimali banda parce que bato bakotika na ba question eza nini. Au contraire soki kuto imiter nde mabe. Yango biso to kufa mingi na ba tension ba nini ba mort subite. Pourquoi? Parce que to lingi ko bomba. La fille c'est alongo abimisa ki nyoso lobby. Elle s'est vraiment défoulée hier. On sentait que après elle se sentait vraiment bien. Donc elle se défoula ki abimisa ki makambo o yazaki na ona kati. Mundele sala ka bongo il faut bimisa nyoso za na kati na yo pour se sentir vraiment apaisé. Bino bolinga kako bomba kapani ya bomba kite boko bomba ti wapi. To lingi ko bomba na makambo za ko bomba te bomba kaka. Il fallait pas aloba a bomba pourquoi? Bato wana bako bongo la mitema ndenge soki ezoloba mana poisson te makambo bazo sala. Et comment mikutu na Bible ke bako bima. Bato bako ya na kombo na ngambe na yebi bango te. Bako bima pe na poasa. Siko bino bolingi e bima na poasa te. Ba bomba magana nyangwa ko bomba bango. Ye penila ke do bomba bango pona. Ake do bomba e pona nini. O poasa papa ya banana. Vous êtes malade ou quoi? Soki azalaki papa ya banana effectivement. Alinga ki asale makambo ya salate. Mwa nazaki na kati alibumazo beta ye. Soki ayeba ki aza papa ya bana. Alinga ayeba ke mwa sopi aza mama ya banana nga. Alinga ki abete modela beta ete. Bande koto tika makambo wana. Tozakana ba parti pris à chaque fois. Ce qui les camboyés, vous avez un parti pris, il fallait pas les alaboyer, il fallait pas ça les mains comme ça, il fallait pas. Pourquoi? Pourquoi tout le monde jamais au milieu du village? Moi je ne suis pas contre ni Mike.
Mais acte à poser, on est contre l'acte. Et ça normal te obimi otiki basi no nyoso na Afrique kuna oso prometa ki bango ba mariage ba msuku tu bobeta bango soki ba 8 ans. Moi na soki ya papa olangi wana. So combien d'années bobeti déjà ensemble. Otiki ye. OK dozwa moi na batu ya muke moi na 17 ans. Donc au baby si les jeunesse ne mobimba moi na wana akobanda ko banga meme na mokili. Okozwa moi na batu ya 17 ans obandi ko proposer ba mariage 17 ans c'est un enfant ici. Azana un mineur. Donc 18 manene koki ba obalié. Donc ayebi na invité a sepela na invité. A koti mbala moko na ba calvaire na yo wana ko beta matuza. Et puis batu ba lobate. Batu ba lobate parce que aza Mike aza nani ye Mike aza nzambe. Parce que aza Mike kalamba ayembela nzambe carrière na bobuno bo mona carrière ne bozo mona mwana batu wana ti. Des trucs comme ça doit être puni. Il faut azala puni bandeko. Il faut Mike Kalamba azala pini. Donc la pauvre fille, j'ai eu pitié, je vous jure. Ba parents na ba mona ki ba pota wana ndenge nini pendant tout ce temps ba kanga pe minoko na bango ba lobati. Et puis mutu moko boy abima kaka abanda ko loba o ayebaki basi babeta makana mibali. Qui vous dit ça que basi babeta makana mibali? Qui vous dit ça? So ki mibali na bino babeta ka bino za basi nyoso ne babeta makana mibali te. Bozo linga pe ko dénoncer bango, c'est pourquoi bazo continuer beta bino. Sinon, mibali ba beta kalisusu basite. Il faut tout changer, bande konanga. La fille a complètement raison. Elle a vraiment raison de quitter cet homme-là. Parce qu'elle n'a qu'à koufa na kati anda kuana. Elle n'a qu'à koufa. Exacte que po ndimi mutu nde okulinga okufa kaka po otikala na ye. Non. Tout tika ba comportement wana. Tout tika ba comportement na Mike Kalambai azapa mpo musala nzambe ko sala makambo azo sala te. Nzambe azo bimisa bango na poaka na poasa. Mike Kalambai il faut atubela asenga mboka mobimba asenga ba chrétien nyoso pardon et puis atubela ya solo asalela nzambe ya solo parce que makambo sala eza normal te. Ce n'est pas normal, j'ai eu pitié à la pauvre. Merci beaucoup bande konanga ngena répondre maman ya bokeseni soki ezali TV. Kopesa Mike Kalambai raison te, azana raison te. Asala mabe anyokola mwana batu a tortira mwana batu. Il faut vraiment ba meme na justice. Pour baboti, ça fait quoi pour ceux qui baboti? Bon ya yebete kaza maman bana na epo banda ko tortira bando beta ka bon ya bando bete. Non bandeko. Non. To le baka pour na ba sentiment te bandeko na ngai. Tout ça la ka pe réalité ya makambo eza wapi réalité eza wapi nini eza wapi. Non. Non. L'acte, vraiment, on condamne l'acte, on le condamne. Moi, je condamne cet acte-là. Yakobeta mututi poso ezo bime ezo tika na sentir. Maki, donc nzoto poso e bimi, toko tali ba photo na poso ezate. Ba kote ba sentir bandoko ta poso ezate. Ya moi si na obala na mbongo, c'est quoi ça? Et vous encouragez des trucs comme ça? Non. Mike Kalamba, il faut à la pini, il faut ba me na prison. Il faut que nos samba, il faut à la pini. Non. Makambo spirituel na ya kinzoto bo sangi sakate. Pour mon toaza pe spirituel ko sa makambo kinzoto ya zo salate. Non. Merci beaucoup bande konanga e loko amukena zaki nango pono kotisa na loko wana bande komo apenye le toyo ke lio mawa nzambe a consoler yo. Merci beaucoup.